Voilà, donc avec Epsi image na kati ezali pirogue. Tozo me un peu ko lukaka to faire découvrir bino o ezali. Voilà, kaka ne te bisaki bino, tozo continuer toujours kaka awa na ville ya Matadi, mais cette fois-ci toya ki penza awa na o ezali rivière Pozo. Donc c'est-à-dire na pont auto la ki saki bino la fois passée, pont ezali kolo mais na sena ngonde mai muneno yo e wuti banda Angola. Si ezokende kobwaka mana o ezali fleuve ya munene, donc rivière Pozo tomoni bandeko ya koto yo pe basala na bango misala ba débrouillera na bango pona ko lutter contre ba pasi balona na bango vu que za pe pembeni ya pont bandeko bavandia bana mikie bayaka pe basokoli soki ma awa kutu na bité passe ya mai ezala te quand te bisaki bino juste kaka na rivière oyo au début là ezali na o ezali sous à Petro, ezali mobimba ya régie des eaux, o e permetaka mai nyoso ya régie des eaux o e panzani na ville ya Matadi, usine ngonde za sous à Petro oyo. Pe usine non seulement ba usine ya mibaleza awa mususu za pe na ville, mais au moins à partir ya awande e panzaka mai penza toza wana tozozwa pe bandeko na biso na bitena kozwa ndeko na nga mwasi awa. Tomoni na bilamba wa ndeko nanga mwaso est-ce que koloba mkie? Bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Tomoni na ba bilamba na cantine donc sokoli nango kaka. Na yo sokolan na pause. Na pause. Bino koto yo mai ezala te bino problème mai ezala te. Ezala te. Problème même bo mai o pe yanka bomela. Te tomela ngo te tomela mai ya pompe to na ba au pire. Mai yo esungaka bino na nini na misala? Esunga na bilamba basani kopansa ndako na kolambela. Na kolambela. Mayo bolambela rango? To lambela rango. Mais nde to mona bandeko bazo sokola et puis bozo lambela ngo susu la mabete. Te, eza na mabete. Te. Oza tenya musala mama na ngai. Tenya musala ngape na ko tout comme na ko kota na tenya musala na yo. Vu que to yo ko zo na place à musala. Tourne bega ba kesi za na kamba musala. Ah mama, donc po olo bambo ngam susu kutu ndezo na boy. Pona mite sete zo pesanga na mbongo. Pona sete nzo ndemo simba ka tube pesanga mbongo ka. Ya mbongo combien o soto pension do sepe. Leta minito, so pesa mbongo be na tiki na musala. O combien? Oh, mbongo esa nanga ke belega. So pesa ka desa na minito na tiki nanga. O pesanga ka mbongo kaka. Mais quand peu comme ça, so $200 wana ozo senga, ils pour na fond. Otika musala, oh, tu peux musala, ils ont musala, moi je trouve d'ailleurs ils sont naturels. Musala mususu ko luko bando teka, mais oh, olonika kamilanga ne ko dio teki, mais ça a avantage ebele. Bon, neti na kota na miso, so pesanga $200 na kosala ngoni. Ezambo mke, pour les personnes bi que la bon ça pour na bana na pour na mbongo kanya jardin kaka. Neti $200, ezambo mke na kosala ngoni. Yambo mke ko lia pe na journée ma ko. Na journée pe sinon kaka. Neti mbongo konga lelo ka $200 mise sinon ngoti. Neti na kosala ngoni mbongo wana. Neti ka kusinga na sana kaka. Boys ba konza pesa ba instrument kosala ka ba genete ba engrais chimie yango ba ko pesa biso. Yebisa biso aweza wapi po ba kondier bazolanda fo ba yeba peke sika wapi a Rebecca memaki biso to mona ki eza place tel balingi boye bakoya ko luka bino à partir ya itinéraire oyo européen bango na pause na po ya kala kana seka so ba boka miso na seba mama mama bazo sa ba jardin ba yeba ko soutenir biso awa biso mwate po musa to sa musa ma pasi neti kaka ba kongo ba instrument de sa miso instrument ezate po kona sela ka esebuka po mbongo so pe kona miso antuki ezate mabelo ndo balusa ki ngo kaka na kongo wana ebukani to senga ki kongo muninga kaka na kongo wana kaka na sela po kongo onte po esali to pe ebuka po mbongo pe kusomba kongo mususu ezate. Ok, mais quand on peut comme ça, biso mayo tozo mona esima, esunga rabino vraiment ndenge nini, avantage nango za ndenge nini na musala bosala. En tout cas mayo esunga biso makasi to rozela ngo bando na puisque ba vanda ka côté on peut basela kotoka ko lambela en plus ke pena ko sukula basani tikoto netika pona en tout cas edanga makasi. Ndena bwaka ba jardin awa, en plus na ko sisi musala na ko kota pena mai na sokolipe. Ozomona. D'accord, quand on a mon problème à maï, à ta maï et bimi na robinet, mais bato koto ba vivra bien. Ba vivre en tout cas ma case.
ndunda koto ekawukaka te ekawukaka te mai ezalaka touche totala oyo otalaka mai na pembeni kaka et surtout que na mabele déjà ya koto eza deja na mwa mai nango mai eza deja te kosoma ntina osamwisanda mai eza na se bazolanda o mpenza en direct ya oyo ezali site monene chaîne monene ya YouTube Info 16 basepeli parce que touti kini toyependa kotala bino bato ya matadi bon napesi bandeko nango ya mbote ebele banda na kimbanse na wenza maba napesi bango ya mbote ebele na kimfuta kuna bimona napesi bango ya mbote ebele bamalande basedeli baya nanga mavero bapapa nanga papa kalaka napesi bango bambote ebele mpasi bazali. Ok, merci beaucoup. Toujours na kati ya oyo ezali pont Pozo na rivière Pozo toyewa kolakisa oyo ezali bana kine bana nyonso poto bino bato bozotala biso penza Congo central en général nde bomoni biso na kati ya pirogue avant tokota nanu faut tolobisa nanu moto akumba biso awa ayebisa biso awa kopona kolongwa kokatisa kuna papa ezaka combien futaka $5 maman ngana oki obeli 200 ekomi so $5 ça va kota 200 mabe 0 kota nga DJ simple ya bazimura taka DJ 0 de titi wana sumasa na kwa triple sur vous tanga biso bana mvuzi tolinga mabila mvuzi matane to moninga GDG yango to sengi ninga balobi ba matana 200 mabe 0 nyonso esala mboko mabe 0 salama ba biloko nini penza bolongola rango na ngambo apo mpona moni sable na moni batu biloko nini pirogue oyo eservara bino ya nini na sable kaka soki bato bakoti bakoya te eza nango normal bakoya te bamataka mpe deya nayebi te avec na epsi image tokokota mais wana fo totelema tokende te pardon telema kaka tomeka na kokota tonton 16 tonton 16 voilà donc avec epsi image na kati oyo ezali pirogue tozomeka mpe koluka kaka to faire découvrir bino oyo ezali mboka oyo ya matadi Congo central nde bomoni biso awa na kati ya pirogue awa na kati ya rivière Pozo tozomeka un peu kotambola donc mai oyo kaka nde toyebisaki bino yango nde penza ezoservir population ya coin oyo na ba oyo ezali misala na bango mai oyo nde yango wana penza eza régie des eaux ya koto oyo Suza Petro oyo tolakisaki bino déjà dès le début ya émission oyo esika wapi batu balukaka oyo ezali komela mai soko olingi penza omela mai koto oyo mai oyo ka bozomona oyo esika wapi ngana epsi image tozali eza esika wapi mai oyo eservaka population coin oyo na komela eservaka population coin oyo na oyo ezali kosokola bilamba oyo ezali kosala misala ndako oyo ezali kosala bamisala ebele voilà donc vous allez comprendre que na misala te nazobanga mwa ndambu mais au moins DJ na biso azomema biso yebisi ngai abi kobanga te po eloko eza te tokokende mpe tokozonga voilà merci beaucoup donc epsi image tozocontinue toujours DJ so okozongisa biso déjà po mutema frère Richard Madeka Rebecca FC bango la kati ya Congo central kaka na toujours koluka mpe kolakisa bino ba image oyo voilà nde sika wapi toye penza mpona kosepelisa bana nyonso ya rivière Pozo frère Richard Madeka donc yango oyo maître Nelly Mwinga mama moka boboto na maître Roger Mombo papa moka boboto basangani basali famille moko ya boboto en tout cas bomoni biso toujours na compte ya ba tournage na biso nde toye awa na oyo ezali mai oyo pona koluka un peu ko faire découvrir peuple congolais nyonso bazolanda biso mai oyo to faire découvrir bango oyo ezali pont munene oyo ya Pozo mai oyo rivière oyo en tout cas merci beaucoup pour vos ebele bozolanda biso merci Rebecca Bilendo azo continuer toujours na kati ya oyo ezali esika mais déjà bientôt là j'avais dit to refaire découvrir bino ba makambo ebele. Patricia Lelo, est-ce que yo déjà mata pirogue ya rivière Pozo? Miriana Pukuta, Timothée Pukuta, est-ce que bo mata déjà rivière Oyo? En tout cas, sona bo mata en tout cas nga de ana mati hein. Donc voilà. Voilà. Donc je vous disais que toza na kati ya rivière Pozo sika wapi. Bon moni biso pena toza le tour ya rivière Oyo na epsi image. Tonton Mwinga,
au moni marambo yo lukaki aussi sango. Frère Richard Madek, en tout cas, merci beaucoup hein, parce que on a toujours pour soutenir Info 16 Mobimba. Nathalie Sousounami, maman Nelly Mwinga, maître Nelly Mwinga, maman Moka Bobote, maman Moutem Walam, en tout cas, merci parce que et c'est pas si biso penza moi matadio ba considération ça nous fait du bien. Car on est le bara maman moi Moutem Malamu, na maramba malamu. Asanga isusu na maître Roger Mombo. Papa moi Moutem Malamu na maramba malamu. En tout cas, Rebecca Bilendo vous dit au revoir. Et déjà, tozo tambu sabino na matadi donc bo bae biso. Mais bon mais ça na Congo central parce que bo bandi da ko mais ça na Congo central. Au revoir.